papa na biso ndenge kei na bapei mosusu atémoigné biso nzambe abakisela ye belebele toye kosuteni papa na biso alingeti nzambe akambola ye mosala na ye ekende liboso toye koyamba papa na biso engeti azali mwana na biso toye tosepeli na ye makasi na mosala azosala kitoko azotunga mpe biso nde toye vraiment po tosepelisa ye lokwa kelaki voyage na mabateli ye azongeli biso nzoto makasi nde toye kopesa merci na nzambe aleka kosala misala malamu. Aujourd'hui que non, le maman, les jeunes du quartier, ils ont dit que non, nous allons venir pour encourager notre inspecteur général de service. Il a marqué son époque, il a marqué l'histoire de la RDC. Il est le seul inspecteur de finances qui a marqué l'histoire de la RDC et des domaines financiers. Il a traqué des hommes, on appelait les impossibles. Aujourd'hui, on a vu que non, les gens là sont entrés en prison. Aujourd'hui, les gens ne volent plus de millions de dollars. Aujourd'hui, les gens ne détournent plus de millions de dollars. On vous encourage beaucoup. Mimi ni mtoto wa Beni pale Butembo, Nord Kivu. Naishi hapa Kinshasa. Leo kama tunakuya hapa kupokea mtoto wa inji Jila Lingeti, huyu iko inspecteur general ya finance, chef de service, ni kwamba tunaona kazi ambayo iko natenda, iko nafanya kazi mingi, iko nafanya kazi ile iko natia, iko napana franga mkese ya leta. Leo kama franga iko mkesi ya leta tutaweza kugombanisha adui. Leo kama kesi na yala franga tutaweza kuuza masilaha jinsi adui atakimbia na tutaendelea mbele. Lokola tata mokonzi ya mboka azali kosala effort pour corruption et diminuer na mboka na biso, pour moyibi ya ba gestionnaire public et diminuer na mboka na biso. Et c'est grave que tu présenter Moussala wana ye asali na libanda balé to présenter biso bato toza na terrain ko sala Moussala wana de to présenter pe yango na ba conférence eza ko sala na libanda ke Congo e bandi ko bundisa makamba kanyaka, Congo e bandi ko bundisa makamba ko iba misula leta. Mokonza mboka za déterminé to ke de liboso o balingi ko accompagner biso, o balingi basalisa biso ona koya ko sala ba entreprise, koya ko sala ba affaire et permettre biso pe tozwa misolo kola gouvernement azala nango pona osala musale et permettre pe batu bazwa misala ba o balingi baya des messages alingaki nango. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, un jour spécial où nous voulons accueillir l'inspecteur général l'IGF Gilles Lingeti après son passage réussi et remarquable aux États-Unis et en Europe. Oui. Alors, l'IGF pour nous aujourd'hui, c'est une personne qui suscite l'espoir pour le peuple congolais. L'espoir pour nous donner de l'espoir. Vous voyez, nous qui sommes jeunes, nous souffrons de manque de travail, nous souffrons de beaucoup de choses. Mais avec l'IGF, aujourd'hui nous avons l'espoir des Congo meilleurs. Aujourd'hui les caisses de l'État sont remplies avec des réserves pour relancer l'économie congolaise. Oui, je suis de l'Est, mais aujourd'hui moi étant que ressortissant de l'Est, habitant dans ces quartiers, résident à Kinshasa, nous qui sommes ressortissants de l'Est,
qui sommes là et qui voyons les actions de Gilles Alingeti, qui est l'inspecteur général, chef de service, si aujourd'hui les gens ont mal compris ce que l'IGF avait dit aux médias lors de son passage aux États-Unis, ils l'ont mal interprété. Ce n'était pas ce que lui il voulait dire. Mais nous qui sommes ici, ressortissants de l'Est, nous soutenons et nous sommes derrière l'IGF. Bomoni et tout le coup ya batu ebele boye liboso ya IGF. Toye koyamba mwana mboka oya uti États-Unis pe auti mikili ya poto pona kende koteka image ya mboka na biso. Yango toye poto la kisa soutien na biso bana quartier. Biso ba ressortissa ya Est pe biso bana Nord Kivu, Beni, Butembo na bandeko na biso baza na quartier wa bakinoa ebele toye kolakisa bolingo wana ye mutu azali ko travailler pona intérêt ya biso peuple congolais. Yango wana moni bato ebele bongo bazali koyemba, bazali kosepela po mwana mboka azali kozonga pe azali kozonga na makambo ya kitoko po ete auti ko convaincre ba investisseur baya. Le seul mutu ko convaincre lelo ba investisseur ba na Congo ezali mwana mboka Gilles Alingeti. Na kolakisa misala na ye o azali kosala lelo to we kokuta na kese ya leta mbongo ezali misolo ezali eloko bande kosala makala te. Toyoka kikala soki ministre Longwe na kese to koya kotala boye eloko ezate. Mais lelo soki to tali ata ministre Longwe ata ba changer DG Songolo bakokuta ta musolo ezali na kese ya leta. Yango wana biso ba jeune ba mama ba papa toye to soutenir mutu oyo azali ko bunda pona intérêt ya biso bana mboka, intérêt ya biso ba jeune, intérêt ya peuple congolais. Bande konanga ya Est, bande konanga ya Ituri, bande konanga ya Beni, nazali mona na bino, bande konanga ya Nord Kivu. To landa bilanda landa te. Lelo ennemi ya peuple congolais eza congolais ye moko. Tozali komi boma biso moko. Eloko ndeko Gilles Alingeti mwana mboka ye nango esalema nanu te. Yango wana ifo tozala na sima na ye. Makambo bozo yoka badongolo misu bazali koya kokosa bino koloba ete mwana mboka lobaki boye alobi boye bazali kokosa bino po basala yango babenga ngo récupération politique. Bazali kokosa bino mwana mboka lobaki bongo te. Ezalaki na ide na ye bongo pete. Yango wana era monaki bo sepelaki na mayalo baki te alekaki pe na bitando mike alobi soki boyokaki nga biete bolimbisa ngai bana mboka bandeko na ngai ya Nord Kivu Ituri boyoka message oyo nazali kolase oyo boyoka batu oyo bazali koyebisa bino biloba loba te tozali se peuple moko boyoka muyinite lelo soki tokabwani avantage kozala epa ya munguna na biso tozala bomoko po tobundisa munguna. Mimi ni mtoto wa Beni pale Butembo ka Nord Kivu, naishi hapa Kinshasa. Leo kama tunakuya hapa kupokea mtoto wa inji Gilles Alingeti, huyu iko inspecteur general ya finance, chef de service, ni kwamba tunaona kazi ambayo iko natenda, iko nafanya kazi mingi, iko nafanya kazi ile iko natia, iko napana franga mkese ya leta. Leo kama franga iko mkesi ya leta tutaweza kugombanisha adui. Leo kama kesi na yala franga tutaweza kuuza masilaha jinsi adui atakimbia na tutaendelea mbele. Tosepeli na papa na biso ndenge ke ina bapei mosusu atemwane biso nzambe abakisela ye bele toye kosuteni papa na biso Alingeti nzambe akambola ye mosala na ye kende liboso toye koyamba papa na biso Alingeti azali mwana na biso toye tosepeli na ye makasi na musala azosala kitoko azosinga mpe biso nde toye vraiment po tosepelisa ye lokwa kelaki voyage na mabateli ye azongeli biso nzoto makasi nde toye kopesa merci na nzambe aleka kosala misala malamu. Aujourd'hui que non, le maman, les jeunes du quartier, ils ont dit que non,
nous allons venir pour encourager notre inspecteur général de service. Il a marqué son époque, il a marqué l'histoire de la RDC. Il est le seul inspecteur de finances qui a marqué l'histoire de la RDC et des domaines financiers. Il a traqué des hommes, on appelait les impossibles. Aujourd'hui, on a vu que non, les gens là sont entrés en prison. Aujourd'hui, les gens ne volent plus de millions de dollars. Aujourd'hui, les gens ne détournent plus de millions de dollars. L'IG, Alingi Tekei, on vous encourage beaucoup. Que la terre de nos ancêtres soit favorable pour vous. Qu'aujourd'hui, vous verrez une grande miracle. Raison pour laquelle la nation congolaise attend de vous de grandes choses. Ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Lokola tata mokonzi ya mboka azali kosala effort pour corruption et diminuer na mboka na biso pour moyibi ya ba gestionnaire public et diminuer na mboka na biso esengelaki to présenter mosala wana ye asali na libanda pale to présenter biso bato toza na terrain kosala mosala wana nde to présenter pe yango na ba conférence eza kosalama na libanda ke Congo ebandi kobundisa makambo kanyaka, Congo ebandi kobundisa makambo koyiba misolo ya leta. Mokonzi mboka aza déterminé tokende liboso oyo balingi ko accompagner biso, oyo balingi basalisa biso ona koya kosala ba entreprise, koya kosala ba affaires et permettre biso pe tozwa misolo kola gouvernement azala nango pona kosala musala et permettre pe bato bazwa misala bao balingi baya des messages tolindaki nango. S'il vous plaît, abonnez-vous.